Vous abonnez à la chaîne sur YouTube, parce que vous plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre thème sur nous sur Zango. Nous avons plus. Souvenez toujours. On dit ça, crédit nabino, on dit ça, téléphone nabino, pour réagir, parce que bande badali awa, pour la faire sa makanisi na bango, enfin que mboka et boka. Souci nabiso est que l'émission pour ezala. Pour permettre à l'autorité, à la Kambi, à la Konzi, à Mboka, balandaka information dans nzela ya bapandisa ngopé na banzela na ba politique. Wana avant de démarrer, to sengi na régie, batela biso moi et l'autre moka mukie pour permettre que tokota ensemble ndeko à cette banda bengaye dans quelques minutes to zonga siko pour démarrer makamna biso na plateau ndenge sengeli wana déjà je salue en passant. On a mis Joël qu'on a la régie, sans oublier le boss, le prophète de Moïse Kapuchi, Pambote Ibele et pas Isamio. Alors, tous les canaux éléments où il y a moqué, Baté Bissou, le Yembo moqué, comme ça, tout ça, tout juste après. Alléluia.
merci na tant que tu as position telle que je crois que je vais continuer les gens qui ont la bino pour brancher c'est-à-dire pour charger le téléphone la bino pour trouver c'est un moment temps il y a pour benga pour réagir so il y a bon banda pour réagir na moi ba pour toi qui vous en a vision ensemble. Alors, tu vas d'abord couper ça, maître Doli Mwanza. Bonjour, maître. Bonjour, mon amboka. Bonjour, Naba Batonio surtout balandara émission na yo. Batonio surtout bazalaka branché na chaîne Nabino. En tout cas, na sepeli makasi mingi na invité na invitation pe opportunité pe singai ya ko limbo la bana mboka makambo o ezali koleka entre autres l'actualité o ezali koleka na mboka na biso. Merci beaucoup. Bana pe balaki ba yeba yo maître Maître Doli Mwanza, Nazali avocat, mais aussi en politique, Nazali communicateur à cash, Nazali un des membres, il y a parti Mounene, il y a Ndekonabiso Laurent Batomona qui est le vice-cordon, il y a cash, et puis je suis proche de l'IDPS. Ok, merci. Toleke et pas il y a Ndekonabiso Corneille Ngouma. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko journaliste. Télévision, on s'est présenté dans la caméra D'abord, on a repéré Sambo Tebele na bandeko nyonso ba zali liboso ya ba télévision na bango pona kolanda biso o tokopesa son de cloche na biso na makambo nyonso o ya politique ezali koleka na mboka na biso. Notamment topesi mbote na ba membre tu EGK bazolanda biso. Personnellement, Nazali, coordonnateur adjoint, il y a mouvement citoyen EGK, c'est-à-dire engagement des jeunes élites pour un Congo en avant. Et puis, je suis analyste politique. Merci. Mbote Nayo, Ndeko Excellence. Je crois que c'est pour la première fois que la Capote télévision, bon, ngai naza enseignant na Université pédagogique nationale, naza assistant, et puis na politique, naza analyste politique. Mais en passant, na ina pesa bande kombote, ba Congolais nyonso dans son ensemble, et puis particulièrement bakinois, bien que mbozo kende bien te, mais to chama bolongo panzambe nyonso ke simba o ezamboka ya Fumukimbangu o ezamboka ya Lumumba o ezamboka ya Kimpavita. Je pense que ensemble mboka yekende kitoko. Merci. Donc continuez toujours la présentation toke et pas ya ndona biso gloire mbali mbote ndeko mbote mingi na Ndeko Excellence pe mbote mingi na libota Congo mboka na biso moko o nzamba pesa biso lokola ya mutuya. Tozali na devoir de temps à autre ya koleka na baetando pona ko éclaircir l'opinion na profiter ko pesa mbote na balandi nyonso tu ya Kakuji télévision pe na bande konanga sur les plateaux na PSP sous bana nyonso tu ya EGK balandi bazali belé kolanda biso mbote na bino bandeko. Quant à moi, nazali coordonnateur principal il y a EGK, engagement des jeunes élites pour un Congo en avant. O ezali bobele wana pona ko tiali so likolo ya ba valeur pe ko longola ba anti valeur nyonso tout. O ezali zinga na mokili wa biso Congo. En tout cas, merci. Merci. Donc toujours na yo de mosimi micro wana mwana mboka Gloire Mbadou tolingi toyeba par rapport à l'actualité, il y a arrestation, il y a Mboka, il y a président de la République, peut-être Kamere. Tant qu'on a dit Sangouana, qui est Bakangier, Namato, il a aussi répondu. Bon, tant qu'on a dit Sangoya, moi Mboka, Azali Wana directeur, DIRCAP, il y a président de la République. Pour nous, il y a un qui est normal. Parce que tout le santé, tozali na oba bengi état de droit. Donc dans l'état de droit, il faut tout ça là, makasi ya ko soulager ba mémoire na biso, ya ko soulager ba façon de voir na biso, pour être likamonyo ce ko koma même na ndeko na yo, pour na papa na yo, to na mwana na yo, na limbeba eke, ce qui justice est interpellé ye, ezala nango
d'une façon normale que oui, à qui faut s'expliquer. Nandinga na monela ki ongo zalaki nango normal parce que ezaki justice nde moto abengiye. Ezati ki babengiye ke yaka tozo boma na zamba te. Balobi yaka ya ko pesa biso éclairage. Ndenge nini yo géraki makoki wa mboka. Tant on a yo ki ongo d'ailleurs na beteleki justice maboko na lobi donc ça c'est la genèse. C'est déjà le commencement, c'est un début du commencement. Donc il faut makambo boende to betela maboko. Le reste, ndenge justice bien qui est au tiki na justice. Mais baimboka bakamu babi boni invitation et comme sur échanger comme l'arrestation. Bon. Faut pas détenir pendant 15 jours. Te baimboka bakamu te. Moni mona mboka Vital Kamerhe. Faut pas na mboka bakomi kobanga et comme c'est batindelo invitation na ndekolo moko ya magistrat tout ça et comme so na kuna mona échanger le mot invitation et comme comme pour yango ne bandeli awa na lobaki nini to meka ko soulager ba mémoire na biso ba façon ya komona makambo na biso na scène politique surtout awa na Congo elo ni bangisi bana mboka ebele ko benga mutu komi arrestation non elo wesa bongo ezanini ba congolais ebele to misana te ba misana bobele na ba o babengi impunité to misana obele oyibi na yo olie na yo osali makambo na yo ozali no pe à l'aise ozali kolala kutu pongi ya malamu koleka na pasteur o azotangisa bana na nzambi liloba na nzambi na église kobenga ye kuna pe jusqu'à présent monsieur Vital Kamerhe azana no arrêté te aza moto moko batie na wana pona nini po bayebi ke soki te abimi peut-être batiki akoki pe kolimwisa ba apprenti mosusu wana selon la justice. Merci donc continuer tout ça. Merci. Ensemble toki ba mboka numéro ezali wana un peu déjà pour réagir pour sentir que vous allez biso ensemble ndeko pistis ndeko pistis mbala mwana mboka eloko oyo kamusi mokili bandimaki te surtout RDC komona na kati ya bureau ya mokonzi ekolo abandi d'abord pour frapper nano dirka na ye na éviter tant aux informations oyo qui a mwana mboka Vital Kamerhe babengi la justice pe après avoir kokende kuna ba maintenir ye na besoin makala okoloba na si total bémission beto sana yo tolobaki on déjà ezaki déjà prévisible qu'il fallait kangama tolubelelami totie makelele pozaki mbongo na biso ba congolais toleka na chaîne moko pona pa otanga kombo na ngawa nande kuna so bakanga honorable Mike Mukebai nazaki na émission bakanga ki wana to bandoko lo bakaka bosolo babengi vérité pona mbongo na biso ba congolais du compte de justice en tout cas à se saisir dans le dossier il fallait quand même pas justifier mbongo wana mais faut qu'on rappelle pas ndeko Vital Kamerhe a dû bénéficier d'un militaire mon côté parce que parmi bateau ba bénéficier des militaires azate donc as citoyen ou faut justice convoqué na tango nyonso mais quand musi biso vraiment mingi te parce que ndeko wana ajira ki boutique na privé te ajira ki mbongo ya bana mboka ajira ki mbongo ya ba congolais alors soko gérer mbongo ya ba congolais ozo gérer eloko ya ba congolais il faut s'attendre na o ba bengi ko rendre compte ndeko nanga o Vital Kamerhe naza vraiment na songo makasi te parce que jusque là ndeko wana nanu ba jugement ne leki nanu te jusque là zo bénéficier na présomption d'innocence alors asa juste là détenu provisoire donc na lingi pona za la vraiment na songo na za la satisfait makasi pour jugement ne za la public parce que ibi mbongo ya batu nyonso mbongo ya l'état souwe na ngai ezali boye ndeko na basambisa ye toye ba mbongo wana azwaki wana soki vraiment ayibaki yango nanani parce que nazo rappeler bino ke ndeko Vital Kamerhe azaka kanzete o ebombi zamba mobimba do balbana lopoto c'est un arbre qui cache toute une forêt ndeko nanga soki batiki kaka jugement neki na ndenge moko ya bulu yeke en tout cas éclairage za malonga te donc pour ça nanga ezali jugement wana tellement ndeko na babike non selon ba information za association a détourné mbongo ya l'état mais jusqu'à temps innocent na jugement na ye faut être la public
ba congolais nyonso balandango ndenge ba jugement za ba criminel ndenge ba jugement za ya mutu ayi ndenge mutu jugement za mutu abomi. Je pense que yekuto wa soki vraiment a détourné à sali plus grave que les même criminels parce que criminel peut-être moment ya bobi ba congolais 80 millions d'habitants ndeko na ngai. Et c'est là comment vraiment ceux qui jugement wana et salami publiquement et ça c'est un makas mais na epenge nini élément moko ndeko na ngai na epenge de bon élément wana bon na epenge parce que et ça son éclairage mukie. Je pense que ndeko Antoine oza le chef d'état aza mokonzi ya bato ya mboka nyonso. Si s'avère qu'il y a les cas qui vraiment dans ma ponami donc to vota qui est ba vota qui est ou to vota qui est aza chef d'état sur un projet avec un quinquennat. Oyo projet a présenté qui batu na propagande projet oyo et le kana parlement vota qui yango mais na projet wana ba projet quinquennat na moni projet monté be comment déjà projet 100 jours en tout cas projet on est zaté flou et bandaki un peu wana mais asa président de la République tant qu'il a côté na pouvoir azali na droit ya ko créer et là comment on a permettre que a fonctionner malamu na période wana. Donc toboy te gouvernement et bi mettre gouvernement zali na le toza la compte le ko la ni na 100 jours et ça m'a dit c'est que il ne fallait pas contrôler même pas la dénamo na lobi boye ko lobi sanga makambo na lobi te ba yimboka bazolanda bazo comprendre na loba nini na lobi boye aza na possibilité de créer nyonso mais tout en respectant la constitution na constitution et lobby faut voter mon konzambo ko be mkonzambo ya ka sur base d'un programme benga quinquennat n'est-ce pas ndeko na ngai ko contredire constitution c'est clair alors programme à 100 jours wana na constitution exacte na été soki programme à 100 ba voter là yango wapi parce que programme nyonso au président république a présenté na ba yimboka faut ça voter na parlement na cité parce que au motika bana mboka na mosuku na munoko le ba na cité pour yango alors nenya lo baboy programme wana ezaki voter na parlement d'abord est péché déjà illégalité makasi. Donc, ceux qui me condamnent, à ce qui programme la légalité, ils ont voté dans le Parlement. En tout cas, ils ont protégé les moko. Mais dès lors que le programme wana ils d'abord voté dans le Parlement et puis bana mboka va voter pour le programme wana te. En tout cas, ils ont flou mukie. Donc, na lobité que bana le langote. Yango na sako na entrée de jeu que non. Ma tobunda mingi pour mbongo wana. Et sont en caisse à l'État. Alors, na lingi jugement wana est à la public pour que toyeba nani bazaki na kati ya masolo wana. Moi j'ai temps de vous on a parlé de bande ko on a mission na capuche télévision lolaka ya komo ya ngoyo. Tolbi ke bo benga na sikote bo benga mingi bo décharger le téléphone, bo garder toujours ba crédit na bino tant que ba ke bo bana ko benga ndeko ko bana ko benga ko na retourna. Mais pour l'instant, pour l'analyse, on est beaucoup plus en place. Mais on connaît Ngoma. Tu es pas na yo, moi Namboka, les autres moni, Vital Kamere, na 4 prison, na pas 28, Avandi, et le Oyo, ils ont comme ça, Namboka. Pour na yo, ça y franchement, na rosa sincère, na bandeko bazali ko talabiso, koyoka likambuki les pacificateurs, Vital Kamere, directeur du cabinet du chef de l'État, Kokangama et Kamusaki Biso. Pourquoi? Parce que Tobo Sanate depuis Congo, Eza Mbala Liboso Toyokaki, directeur du cabinet et chef de l'État, alla la prison centrale Yamakala. Et Kamusaki Biso. Mais d'autre part, peut Ezaki Tokamo qui met Ozaki Penese, bon, finalement, comme nous vivre bah fruit à état de droit au IDPS abanda ko gagne la vie pendant 38 ans d'élite andako gagne état de droit to comme ko vivre en haut to lobi gloire à Dieu mais to zala naître na likamwa po rien ne prouve que Vital Kamere azali coupable de makambo so uti ko likana makambo nyonso bazolo balikolo na parce que to yebi mboka na biso ndenge tambulaka batu mususu bazalaka na biloba lo bato yebi ke ba calcul politique mususu ko za la peine na sesi wana ezaka bazolo kapona ko déstabiliser mais likambo wana loko za maboko ya justice to tiki yango na maboko ya justice parce que toza ko yeba pe lisusu ke population congolaise peuple congolais dans son entièreté tout le bien qui les cambo il y a Vital Kamere mingi combat monene ezalaki ebandaki depuis tango makambo ebandaki ya 15 millions
toyokaki bato bagangaki na télévision, bato marche esalamaki na likambo ya 15 millions. Mais tomonaki bakangaki ete toyakoyoka lisusu dossier ya saut de mouton. Donc flou ezalaki makasi na likolo ya dossier ya saut de mouton wana toyokaki kutu contradiction entre Vital Kamerhe, directeur du cabinet chef de l'État, na le ministre des Finances, Monsieur Sele Yalagouli. Makambo nyonso nde bandoleka flou ezalaki autour ya dossier wana ebandaki ko inquiéter biso. Et lelo koyoka ke Vital Kamerhe ba interpellé pour na likambo ya dossier wana toza na esengo po toza ko croire eke mbala oyo tokoyeba mbongo ya mboka batie yango wapi. Et puis toza ko croire ke ezali fait ya république ya ba intouchable et fait impunité na kati ya mboka na biso po impunité nde muté bebisi mboka na biso comme si biso na état oyo toza nango lelo. Merci ndeko Corneille. Toye epa ya maître Doli Mwanza mwana mboka botiboka ndenge ba ndeko na yo oyo kozana na bango na plateau na ba pesi makanisi na bango pour la capacité d'arrestation ya Vital Kamerhe wa directeur ya président de la République pour na yo au globali. Bon, en fait, na sepeli makasi mingi na ba réaction ya bandeko ndenge ba pesi ba penser na bango. Bon, moni dossier ya ndeko na biso Vital Kamerhe, quand bien même que y a eu un mot d'ordre ya coordinateur na biso ya cash ndeko Jean-Marc Kabund qui nous a demandé à tous les communicateurs du cash de garder quand même une pensée toboya pour discourir dans le dossier wana. Mais cela n'empêche, tant qu'avocat, d'émettre quand même une analyse pour mettre un peu pour limbo là-bas de quoi il s'agit. Premièrement, ndeko Vital Kamerhe qui a interpellé à niveau et à parquet général près la cour d'appel MATT pour un dossier où il y a 100 jours. Les gens oublient une chose, que le président de la République a fait ça qu'il a ordonné le Premier ministre pour qu'enfin le Premier ministre a fait ça une ordonnance, a ordonné une fois de plus le ministre et la justice afin que le deux parquets, le parquet près la cour d'appel à Bombay, le parquet près la cour d'appel il y a Matete et se saisir dans le dossier il y a 100 jours. Après l'invitation où le parquet a émis vis-à-vis de Bato Bazala qui est impliqué dans le dossier wana, Tolanda Gibisino surtout comment Bande Kumsus Bazala qui est interpellé, mais aussi Bazala détenu dans le niveau CPRK. Et je vais seulement recadrer moi Mouké au Ndekwarubaki, Ndeko Vital Kamerhe il est arrêté. Donc une détention préventive c'est une arrestation. Mais seulement il a que Ndeko Vital Kamerhe a condamné. Donc Ndeko Vital Kamerhe Azali il a été invité. Et puis j'ai encore appris peut-être côté Nayo que comment est-ce que Moutorosa l'a invité, mais aussi non, vous devez comprendre que le parquet invite. Il invite, l'invitation peut être faite par un mandat de comparution, une convocation, même une invitation simple. Mais on l'avait invité en invitant le parquet, bon, Azagi n'a pas ça, va s'enquérir une fois de plus sur le dossier à 100 jours. Après audition naïe, va constater que le monsieur qu'on a invité, ce n'est pas un témoin ou Nani Moutoy Koyaka pour appeler ça éclaircir justice. Par contre, il était dans le bain parce qu'il s'est contredit. À propos na belé na audition na kati ya devant le magistrat qui instruisait et le parquet a estimé qu'il fallait payer. Il a été mappé comme na parquet ba monaki ko tika yewana na ba cellule fait na amigo ya parquet et ça d'abord ils ont pas condition malamouté. Nous qui avons l'habitude d'être là, tout le monde a une condition malamouté. La grandeur naïe, on ne pouvait que l'amener dans ce cas. Mais pourquoi pas pour qui ça est dans la résidence non, non, vous devez comprendre une chose. Monsieur Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Il est le président d'un grand parti qui est l'UNC et puis il a des moyens. Au moment pour mettre une résidence surveillée. D'abord, lui, avant de rentrer à Gombe, qui est la commune de la Gombe, est allé sous quarantaine et confinement, donc
déjà la quarantaine, quoi. Donc, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de sortie. Donc, nous avons un peu comme maître en résidence surveillée, peut-être le parquet ou le magistrat qui est exposé à Monique et Zalaki, vraiment option à la montée. En fait, il fallait pas me mailler à niveau à ce parc. Donc, en fait, les gens ne comprennent pas. Ils allaient option à BT, ils allaient option à l'âme. Pourquoi? Parce que le parquet à mettre sous détention préventive en attendant que la confrontation n'ait salam. Donc imaginez que ce soit Zalaki, bateau bakangi, bateau bada cité na dossier wana, bazana superka. Entre autres, le numéro 1, il y a un office de route, j'espère bien le samedi, ils étaient là-bas. Donc ceux qui bâtaient en résidence surveillée, et au sein européen, ce sont un parquet. Moi, Moussala Makasi Mingi, ceux qui confrontation et Salama, va déplacer, va détenir ou na seperka, va kendrakuna na niveau nani ya parquet. Tu vois un peu, donc ça va coûter un peu à l'État. D'abord, pour aux jeunes, il y a 5 jours, ils ont coûté na 4 programme. Je vais peut-être être modéré, peut-être ne éviter que le programme, programme il y a chef de l'État, sur même la président, la reine président passé à l'ansaki 5 chantiers. Tu ne me diras pas que le 5 chantiers est voté par le Parlement. Donc le président va voter à président en termes de programme naïe. Et voilà, ce que vous votez il prend son programme à Tiango gouvernement. Entre autres, le Premier ministre, c'est lui maintenant qui fera du programme à chef de l'État comme étant son programme pour l'exécution. Et dans 100 jours, on a comprendre que pour bon nombre de gens, 100 jours pour nous aller construire il y a ceux des moutons, la maison préfabriquée. Non, dans 100 jours, il y a aussi l'eau, il y a l'électricité, il y a aussi le social des Congolais. Et là, et dans tous ces secteurs-là, l'État congolais, par l'engagement, il y a mon conseil en Boka, mais qui est un peu coupé, ça va moyen conséquent dans le secteur pour que rendre une vie meilleure dans ce pays avant que le président, parce que on juge les actions président dans 5 ans, parce qu'il a 5 ans, mais la prémisse dans 100 jours. Dans 100 jours sur Otali, même na mboka mususu, donc batalaka, donc bajijaka, la fonctionnalité, il y a président en place, il y a gouvernement en place, à un délai de 100 jours. Est-ce que déjà sur le comité, est-ce qu'il fera mieux? Donc sur base de ça, on parle de 100 jours. Donc les 100 jours ne pouvaient jamais être votés à niveau Parlement. C'est un programme du président de la République qui a été accepté par le gouvernement, va mettre en sur pied pour un bon nombre de Congolais. Merci, maître Dolly Moza. Wana Mbandeko, Kalateko fondé un téléphone. Na mo déjà ba bip ezali belé awa ko za déjà prépo sur to fumoi awa en tout cas on doit pesi makanseto a tuni mutuna na ba invité to na ba awa. Alors toké e pa ya ndeko na biso gloire mbadu le gloire invité. Pourquoi seulement l'arrestation et bandi kaka na bureau ya Motamboka? Mais na n'importe qui te na birka wazali kosimba bon fonctionnement, il y a structure, il y a présidence. Na évité na kati kuna ou bien na bangambu na régime ou du koleka. Ils ont makambo fait ça la maki pourquoi pas te babali na na makambo ya kala ole ya koya kosimba vital kamera mbamo. Bon, ndeko excellence. Oui. Na yambuna yanula na mutu ya mibale na lingaki na éclaircir eloko moko mais pas ya mettre en face. Omoni ndenge toyaka et pas mettre Dolly merci. Mon ndenge toyaka na ba bisika ya boye. Toyaka pona kotia confusion du couleur confusion te. Toyaka nde pona ko longola confusion pe okotisa lumière. Omoni lingala na biso to lobaka ezali lang mora malamu pona biso esingaka pe
to mikaka kolimbola na ba marque moko boye o izo sengela pina to toucher même ce qui ne fallait pas toucher pour faire comprendre maman o avandi na ndako wana azali koteka makala obi na beto lisolo avana kuma ana plateau. Oui, mon poussé, merci. Juste une seconde comme ça. J'ai sorti de ma maison là. Namoni maman ozo ganga yemoko. Ah, Vitali Kamer muyibi akangami avant d'abongo zela. Tumu bande koleka. Ah, natena binon. Eza faute sa maman te. Eza maman zo comprendre penate Vitali Kamer na minute oyo nini ekomilie. Yango moni nga na lobi azana nous pena. Azana nous pena arrêter. Pourquoi? Parce qu'Azo bénéficié jusqu'à présent, Azan non innocent, Azan non coupable. Donc Azan Nakatikati. Naboui ma moumette l'obité, mais pour nous limouna quand on a l'olingé à bien, on a l'obité. Azali, c'est une arrestation préventive. Qu'est-ce qu'on appelle ce qui est préventif? C'est-à-dire quoi? C'est le fait de prévenir pour que le risque n'arrive pas. Vous voyez? Donc c'est-à-dire quoi? Ma juge a moni à l'objet, magistrat moni à l'objet, oh, moto azali moto muneni, azali moto mokete. Soki na tiki azo ngandako, to ba tende ba lobi to ba tende suipe na ndako ne kuna ba résidence surveillée, habité. Tellement ça puissant. To yebi bien politique en mboka na biso Congo. Akokipe kolongola, ko effacer ba prendre ba place ma bezala ki. Alors on a lobi boy. Tellement il peut au salon, on vaut mieux. En attendant, prison à minute, on va me éviter quand même. Et ça, la prison, ex-appellation, on va comprendre. Et ça, on va essayer comment on va garder nano. Donc, on va garder pour que attaquer ou bien alimisa va foutre sous pour alimisa va foutre sous tous les régimés salima. Ce régime salami, c'est alors que nous allons prononcer son arrestation. Mais dans un contradictoire, na maître juste pour nous colimbola moi, na moi lingala kaka. Pour mettre ben des arrestations na tunier arrestation préventive na lingala oui le bon détinenge nini. Au moins peut être témoin. Te maître ngam nazana maluba. Vous aurez tout votre temps pour parler. Alors, nazongi na question. Oui, pourquoi va valiter na batu lisusu oyo déjà balibaka. Bon, exact mobile baraka. Ce qui olingio tangi sa moninga. Mabe na ye, tala neka e pa na yo moko. Mabe ni yo zanango. Parce qu'on dit nous devons prêcher par l'exemple. Oui, nous devons prêcher par l'exemple. Tant ils ont kende pour nous contrôler baninga ozulu bayakala to ba obazoya aussi yo moko na kati na ndako na yo oza déjà na moyibi to oza déjà na mutu mo bazolo bakiyende moyibi po ba to zo ngokende kokanga to kende ko contrôler ko kende ko teya bango banzima yo il faut yo obana ko tala ko nettoyer pa na yo moko po tant ozo kende na misa ba oza la pe na réputation moko image moko bien lavée. Moni makambo ya Direka Vitali Kamer azalaki moto moko soki pena a respecter ba moralité na ye azalaki moto moko il fallait déjà à démissionner. Pour nani? Pour le fait déjà qu'il y a qu'on s'est soupçonné dans des affaires bêtises, ce sont des affaires très sales. Ce qu'on appelle la corruption. Le fait déjà d'être soupçonné par des sales affaires comme ça, à sa personnalité, ça ne pouvait pas passer dans la légèreté comme ça. Mais, tellement tous les maladies au Congo, les politiciens congolais ont une maladie, maladie monétaire, maladie ambongo, maladie ambongo, bangoli bosambongo, ils ont maladie morale qui na coronavirus. Atebise la tabaga pour na maladie ambongo, politicien congolais ala tabaga tiaro kende pena. Oh, mette, mon est aux aveux, mette. Mais bango kuna maladie ambongo, ato tiendeni a rolingaka salawana. Yango moni, excusez, je chute par là, yango moni. Ndeko Vitali Kamer atikala ki kana sika maladie mabe bana yokomela. Second le chef de l'État a pesi chef de l'État a pas même ko pesa injonction to ko diriger peut-être la justice congolaise. Pour être azana tout azana droit azapela moi puissance wana.
Et ça reconnu peut-être par la personne, mais qui boye puis qui congolais ndenge to yebeli tutambula na bamboko yo awi ko benga pe mayi alibi ke papa botika mutu wana wani za mwana mali bengi te. Merci pour la question. Bengi te pour la chef de l'État dès le début il avait déjà dit ozala mwana ozala mutu ndako ozala mutu libanda soki osali malamu to ko encourager mais soki osali mabe to kosala nini justice congolaise ekochayo maboko yango monaki même les bandeli jour à la saki programme à 100 jours alobaki yango abi peuple congolais programme oyo natika na maboko na bino bo sala nini bo contrôler exécution nango yango to moni ba résident ndenge ezaleli pe yango moni peuple congolais total finish na bato yo bazali na maboko ya salité donc Vital Kamerhe na yebisi bino tozela j'ai payé à la public na soutenir avec on ndeko na ngai po ete moto na moto amona malamu na dossier wana. Merci. Pas ya ndeko biso justice mbala puis ndeko justice ndeko lozolo bambi afala na dossier oyo esi abongisa ona kokanga bato nyonso bakiba mbongo leta. Pourquoi pas babandi nanu na dossier wana te baye kaka kotake mbala moko étape mais dossier na bandeko bobenga numéro ezali affiché wana bobenga ngo tozali en direct bobenga bo réagir bo tuna bitu na bino pe bo kosama na bino na temps oyo bandeko ko mane ko benga vraiment tozozela bino bobenga pona tozo pe makanisi na bino ba SMS pe kota alors tonani ndeko. Oui, de excellence en tout cas émission ezolanda mana pour peuple congolais. Mais prochainement, il faut créer confusion dans la plateau. Il faut créer confusion dans la plateau. Parce que Michel Congolais Hollande. Alors, il faut éclairer les Congolais, comprendre. Je pense que il y a un président, il y a un mouvement citoyen. Bon, GK, a vraiment beaucoup plus de confusion. Je pense que prochainement, Tikakata, vice-président, parce qu'il y a une maîtrise. Parce que ezoko kitape mission il faut vraiment émission ezalakana bato yanola bazo rencontrer pour ça n'éclairage pour les Congolais pour que monsieur kita et qui ne mal malonga nazo ko rebondir mukie parce que na moni maître à lobaki makamo ko wa faut na rebondir parce que to éclairage kaka maître a sali confusion tant à lobby à comparer programme il y a 5 chantiers na programme à 100 jours. Et ça confusion mon maître. Je pense que le bac on a précipitation na moyen pour laver toujours canayo. Mais programme à 100 jours na auto bandela ngeza programme quinquennal. Et ça programme il y a 5 ans. Oyo ndeko Kabila a présenté qui na parlement est voté yango ndeko maki programme ya mboka mobimba. Atiko ça confusion entre programme il y a 5 chantiers avec programme quinquennal na programme il y a 100 jours ou ça programme na peut-être que ça programme nini parce que ndeko Chilombo waza présent na biso lelo alekaki na parlement a présenté un programme na programme a présenté na parlement est-ce que ça un programme comme 100 jours. Je pense que ndeko atiko sur la confusion c'est comme si Mokonzamboka a présenté des programmes yango na lobaki ke Mokonzamboka ba votaka ye ou encore au programme de votation na parlement programme za quinquennal parce qu'après 5 ans na yewana peuple a rejeté par rapport au programme wana na été soki ndeko nanga lobaki il faut aussi être présent de la république actuelle na deux programme quinquennal na programme à 100 jours moi ndeko nanga zo chapso un peu na confusion a mekape ko sonner siga wana ameka pe ko sonner siga wana mais nazo persister tout dans le baka que programme wana déjà programme déjà bien que l'intention est bien nazo reconnaître ngo qui actuel chef d'état dans l'intention est bien mais programme wana est constitutionnel té yango moni pe soki babi ezali directeur le cabinet a apporté l'occasion donc daki vraiment constitutionnel té na ramasino biloko moi mukie parce que pendant que pouvoir éclairer peuple congolais na raconter pour ça ndeko nanga étant le but que non arrestation ou encore interpellation invitation ndeko Vital Kamerhe ezali calcul politique non et ça calcul politique ndeko nanga a gérer bien ya ba congolais a gérer bien boutique na privé té pour parquet et convoqué soit gérer boutique na parquet convoqué té mais gérer mbongo ya ba congolais. Alors mbongo ba congolais wana ba moni ke ba gérer bien té je pense que
parlement à ça qui déjà contrôle à ça qui parlementaire qui non nyonso ça qui contrôle ango pour IDPS d'ailleurs alobaki ndeko nanga contredit nga ya tête programme wana eza déjà exécuté à 40%. Donc jusqu'à 60% c'est exécuté. Donc sous-entend que Magou ezalaki ba député mususu ba kino peka ba pesa ki avis contraire ba beza exécuté à 10%. Donc c'était normal que nous avons coordonné avec le directeur de cabinet naie de Vital Kamir. Mais il faut pas interpeller, pas faire invitation, et répondre papa. Yo no au gérant qui mbongo wana. Mbongo wana taki ndenge nini. Mais tant ba ça l'échange na bango na procureur pour accompagner que non, en tout cas jusque là ba doute ezanani. Maman tout ezanani une clarté. Il fallait quand même que tu aies une détention provisoire. Jusqu'à ce que le dossier évolue. Mais l'arrestation, c'est un autour de candidat au Vital Kamir. Jusqu'à preuve du contraire, a bénéficié de la présomption d'innocence. Donc, on a répondu à pour raconter question na yolobi dossier de Koluzolo Bambi ou en tout cas déjà soi-disant liste mais sauf qu'à Loba chaque année mboka na biso et bungusaka oui, Motendeko, bonjour. Bonjour, comment on appelle au Benso Wapi? Dîner volé ma télévision nayo. Dîner volé ma télévision. Dîner mouké. Soit tu vas sima. Ah, Olobini. Oui. On a bien. Tout le monde très bien secours. Allez-y. On a bien le Monique. Je pense que les mais c'est Vital Kamir et Bazali Pato Baouti dans l'opposition pour un changement. Je pense que les Camerounais clairs, mais c'est Vital Kamir hier à Zali il y a plus de république. Les Camerounais parce que hier ça on a pas de lumière pour le peuple. Le peuple qui regarde pour la danger premier peuple de la lumière. Donc, pourtant, il y a ça, c'est clair, même de on a tiré les lettres. Je peux pas me faire, on a tiré les familles côté à l'autre. Donc, pour ça, nous allons ouvert, nous allons public, nous allons dans il y a pas à la claire. Alors, barrément sur la joie ou à joie qui était pour que je me rappelle clair, pas dans mon amour. Je dis que, les amis, nous sommes dans un extérieur, pas gagner à Zate. Mais, nous sommes dans la base, dans la ligne, n'a pas à Zate, déjà les Kamambo et les qui, ils ont pas Kamboyamboka. Les questions à la clé, ce que n'est pas possible, c'est pas pour nous, on est au Salamam. Et comment pas c'est ça la montée. Mais ce que vous allez bon, il y a un joie qui a un sanction, vous allez. Ce que la joie qui était, il y a pas un problème, pas sur la joie qui a détaillé par nous. Par contre, on compromis, les Camerounais, il y a grave fait. Donc c'est ça comme tout le monde, merci beaucoup. Merci Ndeko Nabiso, pour Ndeko Alobi que ceux qui ezabongo anti-maqué à son Kimbongo, selon Malbaya Ndeko. Na invité continuer na makati na yo nena ndoko loba toujours que ndeko Luzolo Bambi atika liste ya bato bakanga te mais sauf katika note circulaire olingo loba ke plus de 15 milliards ezaka volatiser ou encore to ya mandeko mususu boni bisi mbote ndeko allo mbote nao bonjour. Bonjour mon frère, comment on a nipe au bengi wapi? Na bengi bino na commune ya Kalam. Pesa makanti na yo? Oh, na ngaloba ndeko mususu alati costume ya bleu wana te polo ya noir na kati. Na yeba aza mutu ya parti nini parce que aza ko défendre Vital Kamir makati. Na yeba soka aza mutu ya parti. Soki aza mutu ya parti nini hein? Oui oui. Bon bato nyonso tu basala na Kabila bango tu baza ba voler baza bato il faut bakanga bango nyonso ba détruire mboka na biso Congo. Donc aza ko défendre Vital Kamir makasi. Ako makasi tandis que Vital Kamir asala na Kabila bato nyonso tu basala na Kabila baza ba voler a détruire biso mboka pendant 18 ans. Merci. Alors bato kokanga manenge ni beko nengelo. Merci Ndeko Nabiso, vraiment m'appelle et okota awa ebele bon réagir avant que son samaloba ipa ya ndeko Pistis Mbala to moni appelle mususu awa to yambie mbote ndeko kombono nani pe obengi wapi kombo nanga Monsieur Jean. Oui. Na bengi na rond-point na Ngaba.
Nangaba, oui, ndeko Jean, olobi nini? Nina lobaka ka propos ya camarade wa ni Pistis. Pistis. Aza na mo ba confusion belé. Projet à 5 chantiers, c'est-à-dire projet au Kabila ataka na programme na été avant élection. C'est un programme qui a comme programme d'urgence. Ok. Ok. Nous avons président Félix tant à Zubokonzi. Atali tant on a dit gouvernement et bima. Puis des amakades. Il y a un programme à 100 jours comme programme d'urgence. Nous avons pas d'abonné. Et programme bien. Le mal à n'écouter un écouté na bâtiment ou va gérer en mabé. Et programme encouragé pour tant mourir dans ma caserne à temps beaucoup depuis janvier. Sinon donc gouvernement bima. Combien de mots dans la carte? C'est beaucoup de négoce. Tout ça là m'a fait un sentiment qui va y avoir quand on le bat, on a contribué sur ça, on la mouko bien mis. Tout est intégré à mouko. Construction va y avoir. Merci de vous avoir dit appel nous vraiment appel ils ont côté tellement ébélé. Bande ko bakolanda biso na Capuche télévision vraiment topé ça appel à suka pour topé ça temps na ba invité na biso ba répondre na ba préoccupation na bino. Mbote ndeko. Mbote. Comment on a fait au Bengo api? Na bi caméra za moyibi caméra. Kofinga te ndeko, pesa makanisi na yo, kofinga te. Te pesa makanisi mwana mboka, kofinga te, hein? Merci. Alors, ndeko Pistis, bon continuer ko benga to yamba bino, ndeko Pistis pesa makanisi na yo na mutuna pe bandeko balobi ko côté de la caméra makasi, hein? Bon, bandeko peut-être va comprendre nga bien té. Vous avez na confusion trop. Bandeko peut-être va comprendre nga bien té. Au départ na loba ki boy. Jugement de caméra faut un jugement public parce que ibimboka mbongo ya ba imboka. Alors jugement na photo yeba. Nani ayibi yango na nani? Nde na loba ki awa ndeko caméra azaka nzete moko ko mizamba mobimba. Parce que je pense que ayibi yango ye moko té. Et ça na chaîne au basé bazar la carte il y a dossier on a 5 qui jugement fait ça public en tout cas ndeko na ngai na défendre Vital Kamerhe te ngai na zaki par exemple bando bunda po ke mbongo wana zonga na caisse à l'état donc na linka que jugement est public poto yeba nani bazaki na carte ya détournement wana soki vraiment aza détournement ya solo de Vital Kamerhe à salon na zolo ba eza vraiment confondé parce que ma na justice d'après so yano est-ce que c'est solo ou bien c'est solo te alors na répondre au boy ndeko luzolo bambi atikala ko pesa liste ya batute mais sauf que aida mboka abi chaque année mboka bungisaka 15 milliards o ezaka na poche ba politicien alors alobi ke soki ba service ya mboka eza vraiment sérieux 15 millions wana ezonga na kati ya caisse ya una trésor public en tout cas mbongo wana ko sama mbele au lieu ndenge nazo encourager vraiment idée ya ndeko lozo au lieu président de la république akendaka d'abord ba voyage belé il faut d'abord meka ko kanga pe ba surtout nyonso o mbongo yibamaka pour que so 15 milliards wana ezongi na caisse à l'état en tout cas budget ya mboka eko matamukie ebele en direct à la Capuche télévision na moto les a dit que pourquoi pas babandaki ko kangana no bandeko bayiba kala ba ko banda ko kangana na tango na bureau ya mkonzamoka. Merci pour la parole liboso na yanula na motuna na yo na ko banana nu ko zongela mo makambo lo ba mi ebele. D'abord na regretter na moni to perdre ngonga ebele awa likolo ko sa débat ko za basé sur les concepts. Pour Nathalie, tout ça, les débats, mais tout ça, on a idée mon qui bakangi était au bakangi. Donc, en fait, s'il faut éclaircir, allez-y. Et ça, nous avons droit détention préventive. Détention préventive, na arrestation. Arrestation, et ça, le fait, il y a au privé la liberté pour au mémailler. Liboso autorité judiciaire mot quelconque. Mais autos naka autos en cas maintenant ndeko a insisté tellement trop ba bien ébélé olibi c'est vraiment bote de on a biso bote papa tongi to bisabino
bino bato bolobaka bolinga kokende problème na bit te namonaki papa na ndenge azozwa cible normal ya 100 jours nde place moyibi ya mbongo ebimi eza bato ya idps premier ministre na ye na gouverneur ya banque d'israël tourne mbongo na c'est pas Vital Kamerhe pour que sotali stati ya mboka est-ce que Vital Kamerhe akozala droit continuer na trésor public c'est président qui a volé biloko lingi réalité te pourquoi. Merci maman. Ndeko continue ba pédalité même belé mais nazaki pour expliquer likambo abeli détention préventive na arrestation. OK. Ouais, détention préventive eza les faits ya kozwa kozwa mutu omoni ki aza bengi série ya culpabilité mutu akonstataka bengi série ya culpabilité wana ezali mutu tobengi officier ya ministère public OMP na poussé de repos na temps. Il ne se gars remarqué qu'il y a des listes sérieuses de culpabilité. À Bongiono, quelque part, pour une durée de 15 jours, il y a des détentions préventives. Mais c'est clair que Vital Kamerhe est bien arrêté parce que, comme même un mandat d'arrêt provisoire, il a déjà arrêté. Qui va arrêter Vital Kamerhe. C'est clair. On a regretté de perdre l'État et de lire ça débat sur le concept alors que nous avons la même idée. Concernant les Cambos, nous avons il y a programme d'urgence, il y a chef de l'État. Tant ils ont dit, tout le monde est bloqué, on a risqué que tout avance. Et non, mais on fait ça, moi, la lumière, la question pour me si on a pour les Cambos. C'est vrai que le programme d'urgence, il y a un article côté la Constitution, la mission de 2006, où le programme qui est il faut que le président a il faut un programme d'urgence. Mais tout comme ça a été, Mboka où ils ont la négociation, la mission de ça là, où il passation civilisée à pouvoir. Tout le monde dit que le président Kalazala qui a ouvert les cigares. Alors, l'article bon na président de ce n'est que normal. Et puis, on rappelé pour être bref, on a rappelé quand il y a ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle. La coutume constitutionnelle, tout le monde a geste, acte, ils ont écrit de pourquoi pas président Abanaki d'abord au Kangana au Baïba. D'abord, on a rappelé que pour il y a dossier 100 jours au Kangana, il a mis Vital Kamerhe. Et puis, Vital Kamerhe a proche du président, proche du président, parce que tu se souvenir que les acquis monté en cas de cabinet à président de la République, azali tout nous a parti derrière moi et IDPS. La candidature à l'école maka pour les candidats dossier quand il y a 100 jours. Mais tout le bateau que Vital Kamerhe a pour candidat non. Les gens bateau ba kangama qui tout le monde va DG il y a Sapikas monsieur Blatner bateau ba kangama qui na candidat dossier Vital Kamerhe le ko la EP comme on est tangama qui tout mini na kati ya dossier ba ko kotika monter c'est normal ba entendre. Merci, toi et pas, il y a maître Nabiso Doli Mwanza, vraiment minute et comme vraiment na souka, na évité, na motuna po, yoza komona, à venir, il y a cash, negeni. Bon, merci beaucoup, Ndekonangai, na question na yo. Mais limbi sangama mouké na mec un peu pour le bas, moi réflexion nangai, hein. Nous sommes dans un débat politique. La politique débattre en tel ozobetali solo ya football, ozobetali solo ya musique. Quand vous parlez de la politique et surtout na etandoike, dites-vous qu'il y a des gens qui vous regardent. Azota la bino bazana posa ko comprendre vos pensées. Ndenge balobara que mutu mususu pays okoki facilement de te faire une idée sur sa façon de réfléchir. En tout cas, prochainement, si tu as besoin d'intervenir dans l'émission, essayez un peu de permettre de élever le débat. Parce que le débat est vraiment assez macassé, mais ce n'est pas une insulte. Contribution dans la
responsable il y a émission. Nayoki bato balobi ebele tout ça, tantôt arrestation, là c'est un débat on a eu vraiment comme tel. Mais seulement na kosenga na bande konanga oyo bazali koloba sur aspect des choses au bout ba été que toute arrestation faite par le ministère public, quand je parle de ministère public, ezali le magistrat debout au magistrat parquet et ben rango une détention préventive. C'est de ça. Hein? Bon. Je vous dis et je vous confirme que l'avenir à cache et kotikala ndenge to solar na bande konabiso na niveau ya Nairobi. Mais ça me surprend qu'aujourd'hui Batou baromi koluka comment ils veulent rendre notre président de la République dictateur. Chose qu'elle n'a jamais. Il y a même d'autres qui vont. Et ça, pourquoi le président de la République a intervenu, mais non quand même. Ou bien tu as un état de droit, ou tu le gardes toujours, tu me dis pourquoi. Ou soit nous voulons autre chose. Et les gens oublient que l'école, il y a des conflits, ce qui dit, l'école, il y a état de droit, sur Otali, il y a toujours le fils de son père. Sur Otali, naba différentes déclarations ya papa naye abandari kole qui sa phrase sans pour autant qu'on betali solo état de droit. Et les gens pensaient que Ndeko Félix Tshisekedi, qui est notre président de la République, pouvait accepter l'intolérance et ça malamboka. Oui, Ndeko Vital Kamerhe na moni maman moko wuti ko benga alobi ete que Ndeko Vital Kamerhe aza innocent, mais non. Il y avait un gouvernement sortant et le gouvernement sortant ne pouvait que sala auto bengaka les affaires courantes. Le président de la République avait une idée. Il y a mettre quand même une nouvelle impulsion en Mboka. Il y a une coordination chapeautée par Ndeko Vital Kamerhe, directeur du cabinet président de la République. Merci maître Bastelé. Bon, on n'a même pas bossé tout ce matin. Juste, pardon, Régie, pardon, pour ça, moi, 3 minutes, pas forcément dernier mot, pardon, vraiment, on a Joël. Papa, moi, dans 30 secondes, pour continuer. Dans 30 secondes, on a dit que Mboka, Congolais, surtout, la confiance dans la justice. Soko Taline de Félix Tshisekedi jour oyoyo après que sermanaye à lobby il va transformer le Congo ne balobaka la justice élève une nation bat bazobo ça n'a été que justice sali mabe et kim sara ba investisseur donc koluka ko mettre Ndeko Vital Kamerhe fait 2 omir dans le dossier où il y a 100 jours. En tout cas, ce n'est pas qu'ils allaient, c'est une victoire pour moi qui vous parle, mais c'est une victoire pour Nabanamboka, surtout clair. Et puis, les audiences au Congo seront toujours publiques. Télévisé, je comprends, mais les audiences au Congo seront toujours publiques. Merci, maître. Alors, Ndeko Pistis, juste 30 secondes. Vous pouvez réagir parce que c'est l'extrêmement juste 30 secondes, comme ça, sur la 30 secondes, s'il vous plaît. Tosengi audience wana ezala public lisusu. Pourquoi? Parce que toye bana nani bazaki na kati ya dossier wana na lobby boye Ndeko Vital Kamerhe soki a détournaki, je pense que a détournaki yemoko a détourné yemoko eza na chaîne de responsabilité. Alors batika Ndeko Vital Kamerhe a pesa miyano retour ba nani bazana kati ya dossier wana et puis na ba samba moko to fongola kaka misu parce que dossier yo eza dossier moko ba role exemple na ndenge moko sope ya quand même to fongola misu pour que maman se simba. Merci Ndeko. Alors Ndeko Corneille juste dans 30 secondes tala Ndeko le bana suka pona oui, le bananga suka ezali na kosenga merci de bandeko o zalaki liboso ya écran na bango pona kolanda biso naza sûr que ba comprendre wa peza quand en vérité to ki batu na arrogance nyonso o balobi eloko kutu te baloba salika ba débat sur les concepts biso to linga tout ça débat sur les idées batu o ya débat sur les concepts avec leur arrogance balobi que débat ça qui ba so ça qui ba il faut relever en dernier mot nanga na sengi na bango va continuer à suivre l'émission Oyo. Tokutani Mbalasi. Merci. Bon, nasengi na peuple congolais boye ba yete
malgré makambo ya Vital Kamerhe ezwi succès elongoli même na oyo toza nango na minute oyo me nga nangi na révélé bino ke coronavirus ezali bandeko bomibatela biso na EGK toyi kolinga te totala miso mingi na politique po yango nde mote bomi mboka oyo totala pe santé na bino peuple congolais bomibatela bandeko boko pardon na linga na manasa remarque moko bandeko balobi ete opesa na mbote na coude botu bosala susu bo tu sito bo éternuer na coude bosala bongo te imaginez que opesi mbote susu awa osali susu awa malade ekomi proche vaut mieux opesi mbote na musika bonjour c'est fini tomi batela tozana posa na bino vraiment merci vraiment merci na bino bandeko ya Kakuji télévision bonalaki biso baki tellement ebele vraiment merci na passance na bino pe fidélité na bino na chaîne oyo merci na régie oyo sungaki biso tomoni kuna ndeko na biso Joël ou Asimbaki machine kuna sans oublier ndeko na biso Patrick Louvoilou ba merci na bino mingi na directeur programme kuna tokomona ndeko Louison pe merci na bandeko nyonso ba invité na nga obo répondaki mo kona lelo na invitation na biso botika la brancher na chaîne na bino Kakuji télévision chaque 12h to bana uzala pour solo masolo ya politique ya mboka ba SMS botinda biso pona ko solo la na bino mikolozel ko en tout cas botika malamu nkola pomba la bino les boss de boss Moïse Kakuji mbote pe na libota mobimba kuna à la prochaine na bino merci. S'abonner à la chaîne Abisso ya YouTube, Nazoukon Plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre télévision. Nazoukon Plus, toujours.